ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir na bamure zignon soba mesana kolanda Irène Masiandoki TV identité ya bundes o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba sabona te na site bo s'abonner au site ya mama abino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 po sunga nanga na suite ya vie mokili ezana makambu ebele bandeko bo soutenir biso nzamba lola asala bino bola mundenge na mesana kopesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge kaka na lobaka respect na mama vende moi so amibla vende ndaku na Versace to bosanité Béatrice Lokilo na kata Londres ya monsieur fils Lokilo couple tokos vedi ke boumela merci na ya Willy Moucheni le vrai code mboka to bosanité Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kata Luton bana Londres c'est que bien makasi na mboka ya cardinal Biva bienvenue Masiandoki grand frère propre mobala batu ya Claudia et pesa zu atendenga na lobaka e betel promax o mama abino ayaka boyeto pesi merci na titi Gracia Bundesbank bank merci na bien na biso balobi Simon Kibukidi na kata Luanda bamurena bamurez Irène Masiandoki ayaka boye masone la kabino esala ka fifi tomo la japonaise mama na Erastine ba bien makasi na kata Bundes tazi vita porte parole na biso ya mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kata Bundes boni basangwa maître Makonda na kata Stuttgart balobi maître Makonda mon vieux umela bamurena bamurez Irène Masiandoki ela kabino masolo ya solo biso tobetaka aubergine te na ebisa kabino bino bolekinga na kofinga ngande na lekibino na masolo pongande beteli pro max o mama abino mwasa tika masolo na YouTube na défaut na oke 10 ans boko kate pona betaka masolo neti na film neli bino lisolo moko bandeko bozo ya ndepso partout eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi aute ko kufela mobali na ye ndeko wana azana ba problème na vie na ye mama Irène na kondi
naza na pasi na motema, naza na mawa, nazoyeba te ekomi kindoki, eza makambo ya nzambe. Mama Irene beta lisolo pona kopesa ba famille conseil pe biso basi toza vraiment na vie de prière makasi. Mama Irene ote ko kufela mobile nanga belate. Mobile nanga sala crise AVC, mobile akufa. Mama Irene nazawa na poto kotanga komba mboka na zate beta ka lisolo po la musabande ko mingi na vie de prière. Mama Irene na perda mobile atikanga na bana mibale. Mama Irene tong mobile akufi ezalaki choc makasi. Kokufela mobali mama Irene eza facilité. Nalobaka eloko moko na mokili tolingaka ba mama na biso makasi na ba papa ba boti biso. Mais soki okufeli mobali au moins ke bozala ke bozaye koyoka na te. Soki pena bozaki na moro ya kitoko ya malamu harmonie ezalaki ezalaka choc moko ndeko nanga soki ekomela ote okoyeba te. Moi semera nazaki na choc na komaki traumatisé mobala bande ekobela te. Mobala salanga AVC samedi, vendredi auta musala, samedi mama Irene vers 11h mobala ndoka bien te du coup mobala sala biso AVC, mama Irene mobala kufanga dimanche. Mama Irene tozaki choqué na bana. To komaki vraiment traumatisé mama Irene na perdaki. Mais bande ko tovandaka na bango ba conseil bazo calmer nganza basala kinga grâce to sala ki programme parce que maman aboti mobile nanga kufata za na Congo, la fali kora mobile kende Congo to accompagnango na bana. Mama loka to somba ki billet anga na bana ndenge zalaki to zaki na ba bagage be deux valises na ba bagage jamais to zaki vraiment na biloko ko mema vraiment te vike to zaki na programme au kende Congo te. Mama Irene ba mikolo ba pesa kinga conseil profiter otia biloko msombal o mema. Mama Irene na boma ki deux valises ya bana ba mimeka ka moko na bagage jamais moko ya bana na tiaki onka ka bilamba ya mobalo na mona ki za vraiment important makasi na mema ki on a biloko su na Congo. Mama Irene tong to komaki to kendaki nzela moko na kora mobile nanga na bana to komi na Kinshasa. Mama Irene ezalaki choc émotion mama ne vraiment zaki na pasi bande kone bazaki na pasi mama Irene to zaki vraiment na pasi na bana to sali 14 jours na Congo nga na bana to kundi papa bana to yaki kozonga avant to kunto zonga mama Irene to somba ke sika na Congo to banda kotonga to zape na terrain na biso na ntsele. Ba famille ba tunaki biloko nyo mobali atiki na esa hotel le pango boyebi to tongara déjà et puis to somba terrain moko na ntie le pango pe na esili ko tonga te boyebi ngo bino nyonso. O problème ezati petit frère mobali na bisko o penser ndenge ni pona le pango ndenge tikali boy photo si sa to te kabi ah papa nazonga no poto to solo la mama mère na répondait bon na zibido konsi na kenda mobali na pesa kibana nzembe bolanda li solo boko comprendre pourquoi maman ekobeta lisolo na Irene Masiandoki TV. Tant on a ebisaka bino Jésus-Christ revient bientôt mwana na moto azozonga. Mokili ezana makambu ebele bandeko nanga na ebisaka bino nga asela ka proverbe 19:20. Posungo na suite ya vie ndeko nanga ekoki pe kokomela yo landa lisolo oyo. Abi mama Irene to yakozonga na bana biloko nyonso mbalo ezake portant na tikaki nazongaki. Tant nazongi te mamba ezaki na mo biloko ebele nasalaki 4 mois en Europe nasalaki bango ba carton misado. Nati ba basket a mobali, biloko a mobali, ba tondeza papa, biloko nyonso na tiaki na ba carton, ikendaki Congo. Mama Irene tong ba carton e komi, leke mobali alanda mobali abenginga. Atindelinga photo moko na WhatsApp ya mobali nanga tishu a chemise ya Versace boy. Abi chemise ya viena linette oyo na moni yango te, na ipse linette wane bukanaka. Toutaka feti avandela kango na voiture par erreur e bukanaka. Chemise wana nakoma deja olatango. Ngala kome ko latango e komaka deja ngala oloba bon moi na pesa bino ezaki te parce que na mona ke lo dana komenda ko lata na zu photo mo pe tozana mobile na lata chemise ngo na zongi seli pays akomenga abon na moni biloko mususu ya vion dire ezangi ba na nzambe bolanda wana leke mobile nanga na loba ke lokote ba carton so ekenda ki na tikala ki su na biloko ya mobile to na ko ekobomba ay ko benga ngo mosko na ba compte no na poto bozande na ba combien bité mbongo pe na compte to tikala na mbongo te. Na bandiko expliquer ba dépense na bina zana mbongo te ke mbala tik langa ta 5000 ta 2000 liwa e la kakate to zaki na biso penza na mbongo te ke to zana somme moko na compte bo ezala kite na hebisi bango bongo ba comprendre ki pe mama Irene to mobala ko kisa 7 mois ba famille ba komi ko tanga mal à l'aise pona lupango to badai ko tonga to teka lupango to kabola mbongo asombela bana kote mususu terrain tsele to teka to kabola mbongo katikati mama Irene e koma kinga vraiment choc. Mais il faut que le pango ete kama yo fo boya na bana boye na boye ngabi bana bazami kie
lupango wana tiaki kombo na tie na kombo bana ne ngana zaki na ngana sima mama irene na ba soki bomoni moyo koteka ngo chante mikanda boteka na bino kaka bomere na komaki na ngana suka mutungisele ki mobali 7 mois kaka naza ya kokonda mama irene mobali kokufela eza facilité bolala na mobali mbetu moko mama irene mbetu komyo munene ebongaka bo divorcer ebongaka ta mobala ba abeli mama irene mobala abela kinga ta se crise AVC atiki ngana bana mama irene mwa liboso na 16 mama irene ya mibale azana 13 ans bana nga baza bana mikie mama irene problème na famille mobali na kokisi soutien boteka ka lupango mpona lembi eloko nini na bengi mpona beta lisolo mama irene ekomi na temps moko boye cousin ya mobali na nga azaka na France abenga lobi na nga baproblème eleka na famille kuna kishasa yo yoki yango te abi na yoki yango te me na moni bazobenga nga mingi pa ya leki na mwasi abaki na nga za maso photo sola me photo sola ona pokwa pona yembie pe kaka lelo abi yoka bango baza wana baza vraiment malaise problème ezali fo yoka bango po yoka mutu okoyeba makambo baza nango ngabi problème ite mama irene tellement bayebise kinga bongo esenga lokwa kobanga na benga ki petit frère ne atungisaka nga mingi na moni appel aleki na bino na benga me na benge na moni aza na ligne te na connexion ondira aza na connexion te nenga na soigner soki aza na bi aza te me benga ngai na ba 18 ya tokozala biso nyonso na ba mama mama irene na 18 na bengi mama na bango abandi kolela alobi mama sunga biso soki mbongo ezali tinda tozwa biloko nyonso oyaki nango awa na otindaki na bakarton ezonga kuna na poto ngabi mama naza na mbongo te biloko ekozonga mpona ni biloko wana na kolata ngo bana baza mikie biloko wana eza ya papa bino bandeko ne bozomerite kozwa ngo abi te mama ekozala malamu biloko wana ezonga paske awa toza na kimia te yo kuna na poto zomonaka mobali na yo tabi mobali na nga bana nzambe boyoka lisolo mama na banga lobi awa biso tozolala te mobali no azoya komenase biso na bandoto petit frère ne mukwana bimeka zozonga na poko akutie na porte lopango atelemi ndenga utaka vacances moko ayaka na Kishasa ndenga lataka ndeka alataki ndenge ndeko na mona ki ya mobali azoyebisaka biso biloko ne eza biloko bana na eto zwate ya mona pasi mingi na poto ko bimatongo pona ke ko luka mbongo ponto to zo biloko bana na ye tozongisa biloko bana ne mama irene nasko mona ngokindo ngabi c'est vrai abi oui mama luka mbongo biloko o ezonga mama irene ngaza mbongo te bakomi ko menacer nga koti komela nga ba message bake ko lukana ba passer bakomi ko benga nga o mama soki problème ezali loba soki likambo ezali loba est-ce que pas ako tambola ndenge nini biso toyebi soki mutakufi akufi soki bokotaki banzela mabe loba mama irene nazolo ba sembo na beti solo oyo basemeki na nga baza na France bakoyoka mama irene nayebeli papa na misala mabe te to sololam eloka mabe na papa te mwana mobali wana nayebaki kaka eza na Yesu nazala nga na témoignage kopesa pona papa bana na nga te ya mabe navandaki ni lokola mwasi nyonso avandaka na mobali na ndaku ezolekela nga mama Irene famille ezangi kimia biloko fo ezonga mama Irene nga nazwa mbongo natina bazwe biloko natindaki 3 cartons mama Irene na ba valise mbene même kotokende na ba nazongisa ngo poto mere nga nazosala te pour le moment naza ndaku famille mbele na ngezo comprendre ngate baza mal à l'aise bandoto mabe ba menace bangones ba kimi na l'église mama Irene loko na bengelio pona koyebisa batu na yebite papa bazolata ye mere nanga mo ekomi kolekelanga leki na bango mobala bengi obekse na zolo bana yo biloko ezonga ede biso toza na mbongo to soit tokende kotika ngona famille na bino nga boke kotika biloko grand frère na kufa na famille na biso est-ce que ça na sens poni bonbo traumatiser nga na bana na vanda na bino malamu nazaki lokola basi ya poto te ya kobenga na libali na ndako ya ko maltraiter mobali tozaki na bolingo na biso ya kitoko mobali akufi eza liwa botika ngabi te parce que nde na zabwe na lotaki grand frère ya 4 jours passé alobi nanga surtout yo olingo banda ko maltraiter mwasi nanga oyebi pasi to mona nga na mwasi nanga poto sombe sika oyo olingo banda maltraiter mwasi nanga bilamba nanga ayo osepeli olatango lata bilamba me biloko mususu ko simba te lopango appartient bana nanga soko continuer boye ozolata bilamba nga na loyenge okomona après 4 jours nazawa nzoto nyose polinga na mpese to uti ko tamba babina nga mutazo sala nga boye za grand frère nanga oyo akufi mama Irene mutakufi aosala bino boye ndenge nini mutu soki akufi mama Irene nazoyeba te famille oyo na sali bango ni mama Irene nazane loko te
ceux qui n'ont pas réseaux sociaux ko beta lisolo parce que ma famille na babi lobango na réseaux sociaux bo telema ba prière basi bozo kufela mibali bande konanga liwa ekomelio kozana distraction te mama Irene ceux qui ba ja famille na bango mon bazo sala ka ba mubimisaka ndeko na bango mama Irene na yebite po liwa mobali nanga kufanga na kanga ndokite nzambe mutayebi crise AVC ndenge ba médecin ba déclara ki na pesa sur maboko nzambe mais yemo kazero bakazana ba komba na ba famille ande kolobango tout le temps kazana ba komba mama Irene tala makambo tala mama Irene beta lisolo oyo yango basi bozana ba problème bakufeni mibali bozana distraction te biloko mobali ko kota na distraction ko soana te bato baninga banda ko soani c'est bon pour ba profiter mama Irene famille nanga pe bibiso pe to ko tikate biso kaka na Yesu Masia mama Irene beta lisolo na beti yango pona ba mama nyoso baso kufela mibali ozo ba komba na famille ya mobali ko kota na distraction te nga bato ba yebisinga nde bazai ko combattre nga pona so na kote kana distraction banda ko wela biloko na bango ba ngaki ba profiter mama Irene nzambo nga na bonde na bibozwa na bino eza nango biloko moki lupa ngo na kobomela nzoto eske bana boke ko vandanga kuna bana babotami aw bana bakoli aw bozwa eza biloko ndeko na bino mama Irene etournele bango na vinaigre bazangi kimia mobali nanga zobima pona zobima na poto te biso na bana to mona azobima ka pa na bango na Kinshasa soki bazomone ya solo nga na yebite soki pe lokutanga na yebite na kotina bazong seblo nga na zana nga na mbongo otinda biloko te boteka kasulupango bakoteka lupango te mikanda lupango eza pa na yo to apesu na tina nango te so to andi biloko muta ko kufa to moni vie kuna na poto astambola mabe boazaki na mbongo mabe mbongo ninde kumbali nanga zaki nango ekozala ya mabe mama Irene azalaki na mbongo lokwa mobali nyoso poto azaka nango azana TV na mire azana bakiti azana voiture ya mwana mbongo na poto eza mbongo te so zaki na mbongo ndako nenga otika na bongo te mbe to silisa kango poto bandi ko tonga ndako wana kala to banzango lelo te mama Irene beta sete na ba mama bazokufela mibali nga na za na vie de prière makasi baso mobali nanga zo mona na Congo akufela ki na poto bakunje na Kinshasa azobimela bango kuna mama Irene biso na poto totola la pongi Yesu Masia azobatela biso pe tokolala ka pongi tokomona ka ete posto tokunda ki esa ke ya kei ce qui famille mteosa makam mama Irene beta lisolo la musa basinyos bokufeli mibali bolongwa na distraction boluka nzambe bobondela balingi baso na famille mobali éviter bande ko luka porte mama Irene po ba kotela nzamba confondre bango beta lisolo partager mon Irene Masiandoki bandeko bazana ba kao ya mama oyo bozana distraction ti bobondela mama Irene mobali akufina AVC na poto liwa ya mobali mama Irene onzie mutalali ondire mutalali samedi na tongo papa kati mandefu mama Irene ve 11 ya mwana mbala sali crise akufi soin mama Irene lo contre le lekelanga bana nga bakomaki traumatisé po ekuta bango samedi classe ezate papa se bon crise weekend na kati ya ndako mama Irene so ekomi chaque samedi na ndako 11 mama so na tenda kuna na mona ngeko ma munene mama Irene atika na choc batika ngana lela mobali nanga beta lisolo basu bokufeli mibali okangama na Yesu soki famille zo sengo biloko soki ezali tikela bango muto asalaki yango akufi bango bakotikala nango est-ce que bakobatela ngo landa lisolo batata nyoso bakufaka batikaka bandako bakaminyo bambongo lelo biloko ani kenda wapi to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt na partager lisolo na permission à moi ça kufela ki mobali na tangi ko mamboka te pona ko protéger moi na moi oyo mais ça lisolo abeti yango pona ko pesa courage na basi oba kufeli mibali baza na vie de prière nzamba pambola bandeko so banda mama Irene pona patience fidélité confiance bo pesa kanga boyena masoto ko beta betango so bitanga kombo to kotanga te to selika proverbe 19:20 posunga onanga na suite ya vie nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi tela na lobi bisous bye bye. Kinel. Oh. Parce biloko nanga depuis na tinda bande ko nanga ngolo ba bazula biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloko ba kolu na tinda kiko. Ah. Moi tindi biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais eko ma TV. Non. Rita na biloko leki nanga botaka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, à la forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui ont chargé les lots.
ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle nous chercher bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis il fait combien d'années Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est en Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur le bureau. Pour les aller sur le bureau, on se en voiture vraiment. Mais quel est le jour il y a en Angola, maman? Antonio Miala. Moi, on va lier wana. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a Angola ça ouais. Angola normalement c'est na palanca. La palanca. Bon bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalanga. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana na bara na Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tu na luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc bazo Jota, Rua Jota wana. Donc so tu na Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et ke na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.